bandeko na nga makanisi nde yango wana atako mutu mususu akolinga te me nga nazomona ke mwana mboka a réfléchir malamu parce que soki tosali dialogue na format oyo akopropose bafo preso oyo bakosaka bato bapreso aza na bato te eloko moko te bakozala te ça ne va pas consommer et puis les trois personnes même le médiateur qui peut prendre mpona mutu wana bakokonsome biso mbongo ebele te Tshisekedi akosenga bon de présence. Est-ce que Bemba kosenga bon de présence? Est-ce que Kabila kosenga bon de présence? Batumisa tuwana bako solo la sans problème sans que mutu asenga mutu mbongo wa carburant. Mais oyo bazokotaka banyongo ya ba veste na ba sapatu oyo. Obenge preso parti na ezalaka wapi? Tuna ye koma pe na parti na ye okukuta nanu na siège ya parti na ye batu combien bazalaka wana? Biro efongo maka mbala mao kaka. Mais soki okebi te okuti mpe biro yango wana atya mbetu na kati oyo eza ya kose repose bokeba na kokotaka na babiro misusu alors olie ya kotondisa bato pamba ozwi bato wana otie bango ozwi bamosusu balider nazoloba balider ozwi neti bavital camera apesaki pourcentage na ye ozwi lokola bamoïse katumbi qui a fait preuve de sa popularité obotie bango na bureau d'étude bozui batu oyo ya makasi bozui batu lokola ba homme d'état certainement qui ont l'expérience Adolphe Muzit ozui ye na makanisi na ye parce que akokotisa pe réflexion ya makasi na kati wana bozui botie bango wana na bureau ya médiation mais na kati wana botie batu ya bakonzi baza wana bakopesa et le médiateur se réfère na batu neti ba patriarche Antoine Gizenga pona kozwa ba makanisi. Et le dialogue peut faire 10-15 jours, batu bazo solo la sans que bon de présence, sans que mongo ebima parce qu'on n'a pas de moyens. Tozana mongo te. Tango bozo zo boton disi batu parce que mutu wana finga ka batu na télévision comme ici, il est politicien. Alors, Asani na lingi bolanda bande konabiso ba jeune ya UDPS bango pe bazana point de vue à commettre. Pona lisolo ngo bolanda. Mbote ndeko journaliste. Boyambi biso lelo lisusu pona masolo nini oyo bolengeli pona kosolola lelo na bandeko bazolanda. Nakanisi avana bandana nous nazo rendre hommage na bandeko nyonso bakufa le 26 novembre 2011. Oyo lelo tozali le 25 donc dans 24 heures toko se souvenir pona bandeko wana babima ba martyr. Ezaki mukolo ya clôture ya campagne électorale. Bandeko bazaki kozela le candidat Etienne Tshisekedi bazaki fauché na balle réelle tout le long ya Tchangu. Nde tozali ko rendre bango hommage eloko ya liboso. Ya mibale toinko bake IDPS ezali ko vivre. Tant balobi IDPS viva awa tozali na parlement debout super. Au mona batu nyonso bazali awa génération nyonso ezali. Donc elingo bake ezana parti mon côté na RDC o ba pesaka batu mbongo te mais batu wana ba se réunisaka na cause ya nation congolaise pe na intérêt ya leader na biso oyo ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Soki to sepeli pona l'introduction to betena no docteur Etienne Tshisekedi maboko. Biso tozali bilenge ya IDPS. Boye bibino moko merci au moni bato nde basaki musala pona meeting ya le 22. Basaki musala na niveau ya base et répondre massivement. Donc tozaki le 22 on a système ezaki oyo na oyo ekokanité pour te prouver que l'IDPS vit absence ya président plus d'une année na libanda mais tango bayoki kaka secrétaire général aye donc ezalaki terrible. Alors olobi likambu ya dynamique biso tozali bilingi ya IDPS tolobi maponami o tozali ko kende tolingi ezala apaisé ezala calme et le canal lolenge nyonso yangwana le visionnaire l'aigle oyo amona musika tango amoni albité esengeli te bana mboka toke na mbilinga tozwa nzela ya accord cadre ya Addis Abeba na ba résolution 2098 2147 na 2211 tokende na dialogue sous la médiation internationale ndeko IDPS bino oyo nakoki koloba espoir ya ba congolais po so tozoloba ba parti ya opposition tozomona liboso UDPS
comment boya kondima ba dialogue nengo lingi o soulever poingo awa na veille ya élection bat bazo c'est la élection bino bozo ila bat ba dialogue bozo mona te ke UDPS ne bat bazo lo babozaka kawana pour redistraire la population. Mais nani aboyi dialogue oya boyi dialogue lelo lobe ndimaki yango be ndimaki yango te. Pourquoi bondimi ko kende na ba dialogue na veille ya élection? Est-ce que na veille ya élection interdire ko solola mukanda nini na Congo elobi ke na veille ya élection bato bako solola te mukanda nini parce que biso to pronaka nde respect ya texte mukanda nini na Congo lobby même ata bozo kende na élection lobby lelo boko ko vanda ko solola pona ko trouver solution yona mona te kutu boke pe na élection les perdants pas bengi les gagnants basali nini basololi oui ou non basololi a féliciter les gagnants mais biso tozali pays moko post conflit et puis pays na biso ezali na moment moko ezo traverser ezali très crucial soki tolobi to landa occasion oyo Passa Nord Etienne Tshisekedi azopesa te to risquer to connaître flambée ya violence na yango na mwana mboka pona ko bimisa mboka na biso na crise apesa ki likanisi ya kovanda na cadre ya cadre Addis Abeba oyo communauté internationale biso tozali membre ya Nations Unies République démocratique du Congo to kutana to solola pote ba parce que ndeko Kabila akozala lisusu candidat azokende oui ou non? Oui. Akozala lisusu candidat azokende oui ou non? Oui. Alors ceux qui accueillent est-ce que tokoboma Congo parce que ya accueilli Congo ko boma matin Congo pe ko kabwana te oya kokenda kei afandi soki akolinga vanda na Congo avandi so pa kolinga na libanda avandi mais ekoki ko kabola ba congolais te il faut tout ça lo babengaka réconciliation nationale. Donc sengeli na biso avant to kende élection en 2016 total awe lekaki na 2011 to le kana ko trouver solution pour et se répéter lisusu te. Merci mon amboka. Mbote mon amboka. Mbote mon amboka. Tomonio au télémi au lobby dynamique de jeunes. Pourquoi dynamique de jeunes de l'opposition? D'abord, je tiens à féliciter Batnio Soba répondre présent dans Mokolo Alelo. Nazo tenir nan ko féliciter na bateau ba répondre présent dans Mokolo Alelo. Ya yambo parce que malgré ba multiples tâches na bango, ba parlementaire debout, ba membre ya Force du Progrès, ba membre à Nouvelle Génération Tshisekedi, ba membre à Ligue des Jeunes ya IDPS, ba membre à Parti Ami ba Alien na biso. Baye awa ba sénateur poto solo là to partager makambo ya mboka. Pourquoi la dynamique des jeunes de l'opposition? D'abord la dynamique par définition pour na baye basala mécanique, baye basala physique, c'est une partie de la mécanique qui étudie le corps en mouvement et la cause qui produit l'effet où ça là que mouvement comme un corps est en mouvement. Donc biso sur le plan politique, on dit toujours la politique est dynamique. Nous avons créé une structure de jeunes dynamique des jeunes de l'opposition pour une alternance apaisée. Non, bon rejoindre cette dynamique de l'opposition. Quand on parle déjà de l'opposition, dialogue, contre dialogue, ça la dynamique des jeunes de l'opposition, c'est que vous rejoindre bango. Quand on parle de l'opposition dans ces pays, au coquille jamais qu'on bête à l'isoler à opposition au passé IDPS. On parle de l'opposition, mais aussi IDPS et tout ça en pembeni. C'est-à-dire bayaga kokuta biso na opposition biso tolandi mutuma côté le plus grand problème la plus grande question ezali il y a dénomination et se disent dynamique pour l'unité de l'action de l'opposition mais nous disons maintenant la dynamique des jeunes de l'opposition pour une alternance apaisée. Problème ezali à niveau ya ba objectif et non à niveau ya kolanda ko suivre non la politique c'est une conduite bien précise pour atteindre l'objectif. Notre objectif à ce stade, il faut qu'il y ait une alternance apaisée. Pourquoi l'alternance apaisée? Comme l'a dit Freddy Pindi, notre pays c'est un pays post-conflit. Il y a eu des élections en 2006, il y a eu également des élections en 2011. Les deux élections sont au Sangisi, il y a toujours mort d'homme. Élection en 2006, le président Tshisekedi a participé à quitter l'élection. Mais, Bomonaka Makile, Sopanaka, Batubakufaka, Lelo, l'un des ténors, il y a Baebazaki Kobo, il y a dialogue à l'époque. Il fit chef ya campagne Ndeko Kabila. Azaki chef ya campagne Ndeko Kabila, partout Ndeko Kabila passé, il a battre les campagnes. Quelle était la suite? Il y a eu mort d'homme. Tout ça na commune à Lemba, auto perdra l'un des fils ya Lemba ou a Yebanaki na la personne Igo Tanzambi. Boni ba famille silencieuse ou ba perdaga batu ou ba kombo Yebanakate. Alors en 2006 le président Tshisekedi n'était pas candidat, mais il y a eu mort d'homme. 2011 également il y a eu mort d'homme. Cause des Alaranini. Tricherie. Tricherie wane utaka wapi et utaka na seni.
seni ezalaka na ramification wapi interne na sur le plan extérieur. Yango président Tshisekedi a proposé à travers la résolution 2211 ici favorable pour qu'alternance ezala dialogue politique. Raison pour laquelle tu crées dynamique na biso oyo pour que l'alternance soit réellement apaisée. OK, moi namboka to bakisa lisusu que demande ya président Etienne Tshisekedi ezalaki azalaki d'accord pour na ba dialogue malobaki ezala sous la médiation internationale. Maintenant que tomoni pe ndeko Kabila aza d'accord pe a proposé 4 personnes au bakoki koya ko intervenir koya ko organiser babiloko yango et ambiance na bino eza nini eza ndenge ni par rapport ya lulaka ya Etienne Tshisekedi abwaki bayoki et puis ba réagir par rapport au motuna wana ina pe sa réponse boy 58 ans ya carrière politique ya ndeko Etienne Tshisekedi abunda na bic na papier lelo oyoyo bic na papier et beti munduki. Ndeko Tshisekedi a utilisé bic na papier. Il a saisi la communauté internationale. Ndeko Kabila lobi nous sommes souverains baké na concertation. Concertation et accoucher d'une souris. Concertation qui avait pour objectif de ramener la cohésion et apporter une division. Il y a eu mort d'homme le 19, le 20, le 21 janvier. Mboka epeli moto. Ndeko Etienne Tshisekedi a rédigé ce qu'on a appelé à l'époque la feuille de route. Bic na papier. A tindeli communauté internationale. Communauté internationale a tangi abise mais c'est un génie. Il propose même ici à sortir à crise Yamboka Oyo. A longoli feuille de route et commis résolution. Ezali nini biki na papier. Nde omoni siko makambo s'accélérer. Nde Etienne Tshisekedi apesi ultimatum. Alobi d'ici mois de novembre, ce qui médiateur a ébanité et que dialogue wana eza convoqué sous la médiation internationale té ngai ndeko Tshisekedi na se retirer na makambo ya dialogue. Azui mukanda atindeli Ban Ki-moon biki na papier. Ban Ki-moon azui atangi alobi cette fois-ci faut sauver Congo. De Ban Ki-moon abengi ndeko Kabila ayebisi eti doit respecter l'accord cadre. Ndeko Kabila tindi Remo Chibanda ake masolo nini biki na papier. Ndeko Jeko par rapport ya libération ya ba prisonniers politiques oyambi lisolo ngo ndenge nini? Non, biso toyambi yango na esengo mingi parce que eza eloko to olobela bandeko baza obo ya dialogue parce que makambo nyonso tout eza autour ya dialogue. Yango wana tolobeli IDPS eza parti ebundeli droit ebundeli liberté ebundeli démocratie alors ekosala biso esengo te ya komona bandeko